Purchase your tracks today. Alors, check ça. Oui, balandi ya mayo jino de Bundesliga to yeli susu pona ko continuer na mpoke na biso bouti kolanda extrême ok ya ser na biso oyo akinaki na Dubaï. Alors, suivez après ça. Abonnez au canal Mayo Jino de Bundesliga. Moi, je salue Serge Mayomona. Hello everyone, watching you from around the world. I've got some great news for you. Make sure you subscribe. Landaki Dubai ona komaki ndenge na butiko betela bino lisolo basalinga o nyose faki basalangai nazalaki na perdre connaissance na leli na gangi na minoko nyonso même mutako yukela ngama wa azati tant babwaki nga na mai parce que na perdaki connaissance na banda isuko pe mate ba vérifier ce qui na kufi ou pas ba dinisinga na mai ba récupérer nga na mai tant ba moni na sutomuki Boakelinga serviette, ba pesinga peignoir, ba senginga ngana lata bilamba nanga. Même bilamba na kende na wa marque o na somba ki na mbongo ba pesa kinga na zui suma kasi ya olata ngote. Ba boakinga na voiture, ba tindi chauffeur akine ko déposer nga na hôtel. Na kanisi ba parents na ngai, na kanisi maman na ngai, na kanisi mboka musika na zali ba parents ba yeba kite isika ni na kendaki, na kosaki. Na ville. Mayo Jino de Bundesliga, salut à toi. Oui, bon tu rolanda extrait wana o serna biso o ba alanda ki bilanda landa. Azala ki na master na ye. Azoto en université moko. Azomona master na azo ya ma propre. Azo ya na propre vivenduve, c'est que bagnole. Alors azala ki vraiment très fort. Très fort. Très fort wana master ne azalaki yepe abime master yonde nini oza vraiment très fort boye alors like ça un secret na yo secret no ezanini ya epse que tellement na biso eloko te mais soko lingi nazo invité auto kende Dubaï so belle ticket passer les réservations alors nous ezalaki pepele sera lobi bon ngala ke bamboka mususu ezaneti na kenanga amboka ya na paradis quoi. Ndenge bino bobenga ngo paradis. Alors, bazui vol na bango, alors ti na Dubaï ba komi. Tant ba komi kuna. C'est raepsi que bon, to komi a hôtel chambre na yo. T4. On ba yeko bwakanga na hôtel na komaki na leli ba bengi moninga oyo memaki nga na vacances na Dubaï. Ayeko récupérer nga na hall ya hôtel ameninga na chambre. Na bandiko lela. Camarade oyo azotuna nga tete ozolela nini na lobi makambo na uti ko vivre na mona ineti esili po na ngai c'était la fin du monde makambo basalinga naza suna makasti naza suna force te moninga na lobi nanga eloko ozopanikele yango wana eza eloko te elekaka nango nga Dubai nayaka musana yaka osana na Dubai yango wana nga pe lelo nazali na cop moko bazwaki nga na yacht na uti pe kosa musana nga ya important kolela pasi na yote tala bakado ozui tala mbongo o bapesio o misana izambala liboso je te comprends yaya bilanda landa izamabe totika alors c'est ravanda penza boya mona penza banojak babimela e penza alors bien banzambala na bangwana ya pembe wana ba uti mosquée ko sambela siko baye siko yoko relaxer pa na chambre ya ser na biso et belé mon côté hein. On va belé bazuyo batandi neti encore babi noir nanto mona noir to nanto to yeba noir bien te bamona ra noir kaka bongo kaka bande bazoleka na nzela siko bazui penda noir penza bazo ser na biso bazo essayer kaka carte kendo sala shopping sera somba donc ba congolaise ndena ko somba basakanite ba somba biloko ba Versace ba Chanel
c'est que azo zwango penda azo mona penda ke mboka na e penda o penda mbongo ye moko penda salaki yango penda na motoki na esa azo mona penda motoki na e penda salaki bon azo bosana te ke bato wana baza bato ba mystique azo peso mbongo ne wana ba mbongo na bangwana bango mo balia kango te ba mbongo wana eza ba mbongo mo ba sacrifice ezo ya nini baza siko démon en personne aroyo ke lo mawata to remarquer talaka bandi bunde bazala wana zwa bango soki bo travailler na bango place morote alors kene na mboka na bango mona ne caractère na bango ezala bazala ka mabe bazala caractère moko soki bo kuta na bamboka mususu bango bazala neti o mona bango ke bazo baza gentil bazo travailler na ya bengo collègue alors wana problème ezate yo kende ka na mboka na bango alors obi ke non oki ko vanda na mboka na bango mona makamba ko sala yo baza mabe mitema mabe au moins là-bas na bazo sambela soki 5 fois par jour mais tant bako zoyo ma weza la raté bande kona biso bazo kende ko souffrir kuna tant bako zala banda kuna bango mabala azala mibali na bango bazo mona neti mobali ya koyepise bo bazo mona neti mobali aza zoba nae alors conséquence ya mwana ser na biso yemo comme témoigner parce que nzambe alobai que Dieu a dit ça la dernière minute bako bima libanda bako bima na mpoisa yango bako mo bima c'est ça. Tu vois l'extrait serna ça tu koloba alors vraiment c'est regrettable pour vendre na mboka na luka moyen possibilité na ndenge ke muta ko bimela yo ndeko na yo azo ebisa yo sala boy to sala projet boy to sala boy yo kozwa ma banini batindeli makambo ole na yo sikoyo après au moni obimisi ndeko no mabe alors bino bokenda mboka na Dubai bokende kuna bakangeli yo na kati ya hotel batio ba kraka bazuyo bacheyo basali yo na yo eloko nyonso balinko sala bazuyo bacheyo na kati ya lava na nini soki lavabo soki nini kuna na toilette babandi ko pisse na mutu na yo alors tant ba pisse ba bimbongo na biso ekende pamba te eza ba biloko eza ba cérémonie satanique eza biloko mo satanique tant pasteur Charles Bameko azo beta sete wa botika impudicité botika buzoba botika pasteur Kiriki Nkani azo bengi sabino boya ko sambela boya botika badiamba botika nini botika basi ya batu alors bolingo yoka te bino wana bozubi maneti ba sango na église mais na libanda ba mpuku ko solo na mutu bien na buna tongo na buto komeli mutu ana ya komi ennemi na yo mais botika na bino ko sambela parce que même Nzambe azomona bino tango yo ke ko sambela ezake il faut tika mabe nyonso faut tika nyonso o eza mabe kofinga eza déjà péché kotonga eza mabe koyina muninga na yo eza mabe ko critiquer mutu na likambo asalité eza mabe ko lakela mutu o libabe bo lisuma non eza mabe botika koyina muninga eza mabe kotonga eza mabe parce que kiri alobango chaque fois ba meko asoloba ba Tony Silas bazoteya hein so pasteur Charles azo beta sete alors vraiment vous comprendre na binote to komi na temps suka basi ba komi matela mibali alors mibali ba komi matela basi siko komi ke potopoto na potopoto tozo ebate tozo kende wapi alors ser na biso akenda yi séjour na Dubai baluki komi nango eloko mususu et komi que ba ser na cha chambre combien de personnes bakosala o balingi même 10 personnes alors ser na biso ke ko evanu azoye bata azalaki wapi teki ba pepe wana ba ondenge zana bakomona ba ochelo eloko na kata ya mai obie ya kata ya nini na ya eloko zomela sucré bazu ba chelio nini watango meli ici le komi neutralisé et puis na ba puissance na bango satanique bakosambela ba biloko na bango wana bakekuna bache mukongo na se msongi maboko na se so mutu na se ma nini likolo bakomi ko belela mutu na bango wana ba belelaka alors ayi akoti wana ozo sala ma nini ba rapport wana na ba démon eza bango te eza ba démon de ba kati na bango ba troniser ces démons akoti kati na isko ba sala ba pratique wana ser alors eza ba malédiction ya wana bozo mona ser autaki Dubai 2 jours à Koufi auti Dubai akomi ko konda misuni komi ko koya neti ser na biso lisoloto utaki ko beta botala na mayo du nom de Bundes TV o mususu wana oninga asotaki na namir ezangi eza sauté na building vraiment
Alors bino tant baroye bisa bino bozomona batu mabe loka moke baroye bisa yo wano boti penza mapapu olingusko o matelaka mutu o lia e penza mais bomoni ba conséquence tant na mona mama ba ser na biso ba sala ba mepesa nga mawa vraiment na comment est-ce qu'on est ngasko nazo représenter neti naza vraiment nzambe ce qu'on nazo yo que la peuple mawa ozomona pona ba buzoba moko ba sala ke zanga tati na makolo na maboko okuvanda na batu kaka olinka ba provocation ba makamoko ezanga tina ebino bino pe mibali muzusu bolinko ko sala makamoko ya mabe okozwa vraiment moi si abatu ozi olingi kaka olinga tanga za na ndako libala na ye wana komi elengi tango ba kotikela bino ye akomi bololo tango yo ko sente okomi ko wangana omoni pomona kaka vraiment nini yango penza ti wapi kala ser na biso nde makambo ke ko sala ye moko apesi batindeli biso video wana kaka lelo babi obeta c'était comme bino ba mayo Gino de Bundes TV bolo ba vérité alors ya ngwana bobeta ka c'était vraiment ba ser ba changer batika banzela Dubai ya koki ko sala ba pratique wana ser na biso uti loba alors botika sinon te obando kufa kaka moko pona buzoba wana okenda yuno sali ba pratique mutu moko amona ingate mais otiki molimo no kuna nzambe ayebi yota parce que tant les temps wana ozana masumo nzambe ayebota to beleli asera leli na minoko nyonso aleli na chiluba aleli na kimbala na kimongo aleli na kiyanzi aleli na minoko nini wana na kikongo aleli na kinya Rwanda aleli na portugais aleli na français na anglais mais batwana babaki mbongo na biso osomba ki osala ki shopping to récupérer en kaka na makambo tozo sala yo c'est que torture na torture ba ser bazo souffrir au moins azo rouler na jeep mora ki toko yo kanti jeep wana penda motoki na emerien zabi logo mora ba pratiquement ma be wala bilora masumut OK nango ba au moins na rouler na kaka wana ona ba oh et que ça l'accident nani akufika ka yemo kwa kufi au moins otika imoli monotango zalaki na Dubai bokende Dubai pour na tourisme bokende na Dubai pour na kosala ba faire wana oyo nzamba pamboli ozino ata mokende kona atindela ke moi eloko na soki bamboka nini na poto atindela ke moi 300 euros $300 boy ou 400 boy ozi yango o tourner yango moni ke moi mbongo développer OK Dubai somba ba bilamba ba nini alors nazana ba master na Dubai et belé baso se déprier nga moko na berger qui famille de comment boye alors lelo akenda nae la berger qui est en azotanga alors atangi asilisi makam nae classe nae azongi Afrique abale mwasi nae alors basimi nzela bake affaire bake kosala kuna basala na ba net Amazon bazosala na bango ba trafic na ba bilamba bani yena mwasi na rotika ya rozwa biloko atindi na mboka na bango na mwasi ne pe akikoteka asobana babandi ndeni John a souffrir a souffrir azopikende pina ba kayu moko kolamuka tongo azotanga azosala alors ti amonya kokisi makamba bino na zongi na mboka na biso akena mboka na bango bali mwasi na ibaki na Dubai mais bazo travailler normalement mais bande ko na biso balingi ko travailler te balingi ka vie pressée balingi ko sala loko te avandine na ndaku alors l'argent tombait du ciel et okite lota nzambe ye moko vraiment sali musala nzambe abandi kokela mabele banyama banzete ba mai soki munini nzambe asali ye moko nzambe akolobake nalingi ale mai bima nalingi mopepe etambola nali banyama bima akosala ngo mais ye moko akiki ko travail avandi penza zo kanisa na sala nini aye ko sala yo mutu alors yo mutu baluki ele comme osala ba pratiquement ko ezala raté alors c'est ça moi besoin na ba situation vraiment izo bon na mboka kuna Afrique kuna izo bonga te parce que bozo kende kuna oke kotika milimo na bino kuna tambo ozonga boye na botutu ya ba mboka wana o ba sambela kate mboka batu boye ko kotsa mo su ba milimo na bino bo wuti na kuna tambo oyana ba milimo no na ovanda te oke ko kabela mo bana batu ba jeune batu ba jeune ba garçon ba fille batu alors yango bozo mona mboka ezo marcher te ba fille ba komi neti ye bazo ibate ba kende wapi parce que baza déjà na ba milimo na bino bozo kende kozana ba Dubai boye la biso na ba mboka na biso po batu ba beba et bon batu na tango ba outa ba mboka na bango kuna
ba yena ba mboka na biso bino batali boso ko kende ko yamba bango ko tia bango ko faire nourrir bango bien. Alors mais ce sont des démons. Là ba tout moko kutu ya ko zana mawana bango tin mawa mundela ba tuma ozio ke ko tena ndako nayo. Tanga okena mboka na bino kuna mboka na bango kuna ake ko torturer yo penza. Faut monde. Ça ne sert à rien. Oh Monique, nzamba lobi mi batela na ko batela bino. So ko batela mi bateli nzamba ko batela tant yosko Monique naza vraiment mwana nzambe. Okeno na Dubai o ça ba pratique wana. Pono zwanini. Hein? Après ça tango zimbo wango oyesi ko tala ser na biso ko kai ko lata butu bilamba ngote. Moni ala tia bilamba ngo pété. Alors et comme il a encore des échantillons à Chanel, au nini ozo ya masum, o linga ko kufa aketi na mai basuba bwaki na mai so akufa bali watike ka na mai wana baki na bango tango abimi ba monika pemi alo bazui bazongisi na hotel baki ko continuer na ba faire na bango ba bengi master na pe yo pe ndoki mususu vraiment ça c'est la sorcellerie inconscient même il faut que ça monte vérité que notre zo ke Dubai business eza boye pona so alingi na été atiki na yo zi moninga o memie na Dubai o ke osundolele ba pardon na kanda wana pinza kanda esantu na yoko lobana ba kombo wana oke osundela bango ba ndibu po ba boma mwana bato alors soka kufaka balinga ba yepe kuna akosi ba parents na yeke non azakei et pas master na yake ko vanda na master na Gombe vraiment mais dis donc gozavement basi gozavement mystique ya ma camarade abasi na mibali oye bazala ba vie wana vraiment isa mabe ya on azomona ba musuba oke akosa baninga que toke na voyage na nini na zo selo musala kuna musala ni nazo ke kozela ko tia ke ko sala ki domestique tanga ko na ki domestique wana baloki ba ome o violer bango kana katsa ndako wana bakangi bango na ndako ba bimarate maintenant ça devient que ba ko ma ko sala ba vidéo cachée pour na ke batindela bande ko na ba sala intervention na ba ambassade vraiment pourquoi ça mi batela kita yo pe mutayo vraiment bo fongola ta misoko mutayi lio azo ipso ke non na zo lio musala izala boy tandis que ozana formation moroté au salano et logo moroté au tanga ba université na mais université na ba pays wana OK salani au travail wa non faut qu'on réfléchisse quand même bon on a rambongo tetango sko yo ba yebiso li solo wana ba ozi beno chango bena na mutu abi ozomona bena de mbongo déjà yango maintenant quand même oza bokola bandeko botika banzela wana o toke mzela o to kata banzela o meza mabe batu bazo kufa soki ndekono aza soki wa patindele moi quelque chose mi batela yango luka moyen que au développer parce que soko bomoni mutulelo akomi na mbongo na ye oyebite ba mususu baza mbongo na bango normal nzambe pambola bango omoni ke na muke akobanda muke ezomata ti ekomi penda ebele ba mususu baza batu balingi mbongo apprécier bon mususu eza ba héritage moko ya mbongo moko mabe siko yo siko ke kota na batu wana bazui molimo na yo mutako peso mona mona na nte bandeko na biso opesi mbongo aboyi non opesi mbongo akozwa ngo rapide ba musu azala pe opesi mbongo mais non na besoin mbongo note mais azana na eloko te ozomona ezana sens que ba pesi eloko muto yebite pour siko ba ke opeso carte kendo sala shopping yo wano tondi sinda ko mobimba ba pesi mbongo pandi yango na kati ya hotel na ba mbeto okangi ba photo otindele bandeko bazangi yango kuna na mboka baloba nini ata yo moko vraiment baloba nini azwi mbongo ngwa ngaso bonga za parana na olia mbongo wana ta mama mbongo yo uzala otanga soki osisa no classe te uzala na société mo te ko fournir mbongo boy okika pamba la moko mbongo ebele boy ata ba parango lo kosope che na olia te. Comme conseil gratuit, si vous avez un maillot du nom de Bundesliga, ils ont un maillot du nom de Bundesliga, alors ils ont un conseil gratuit, ils ont un bêta CT pour la serre na biso bazo kende Dubai, au moment de qu'on a biso a outi na liwa ya nini 12, 15, 20 personnes. Aux hommes, basali makambo, yé kaza kutu a perdre des connaissances, azo yeba susté, mais bazo sali makambo mabe. Yé moko lobi yango yo ki ils ont maillot du notaire, ils ont ngande ba information et comme elinga. Et on a bien bêta c'était pour basser na biso ba changer basi na biso ba changer mibali na biso pe ba changer parce que ça mibali na basi bazo sala ba maramwana alors ce qui bok landeli mbongo et apprécier yo moko ko otango okufa okende yo moko
Alors, que mon aguna que non, c'est que bon, on a lié qui kuna, yango, ndé, est-ce qu'on a comme travailler les bango. Alors, au coup faté, ils ont au coup famoko, au baloba, au coup findambo. Parce que nous avons tant à tindambo, tout le monde qui l'a, il faut que ça va né, oyo, il y a tindé la kio. Peut-être au côté ça 80 ans, peut-être 100 ans, peut-être, dans l'habité, 120. Net ba mayo jino, nzamba luba, ipenda boro, vanda, awa, ti, tout le monde a ba kokoloro. Alors, voilà, ça c'est la parole de Dieu, la prophétie des gens. Alors, il faut que tout le monde ait une décision. Si vous avez une décision, bino, na kende kuna, na sala boy, na sala. Na ndenge ya bien na bonzambe. Izate na ndenge ya olalika na tongo la moki obi na sala boy. Non. Tout d'abord, Nzambe a fait sur révélation. Aux an projet, pesa en maboko Nzambe. Nzambe a relakisa yo ndenge ni akoiko guider yo ndenge akoiko tambola na projet wana. Après, aux yeux en tchango en pratique. Vous allez ter Nzambe a fait sur révélation, a fait sur révélation. Yo aux yeux en au étouffé en ka yo moko. Non, il faut senga na Nzambe a fait sur nini. Alors, yonde aux an na projet na yo. Pesa en maboko Nzambe. Nzambe siko akopambola yo, akoyebisa yo ndenge ni nako guider mwana na ngai. Akoyiguider yo. Alors, au bandi action, ils ont que au bandi nanda Nzambe kitela yo mbongo na likolo. Non. Tu dois travailler durement. Si on voit Abraham, Jacob, Nani, ils ont travaillé. Alors, durement. Hein? Quand on travaille, au monde, Nzambe zo pambola yo. Alors, mutumo wa okangangote, nini na yo. Tala na yo, Nzambe mutumo wa bloqué angote. Hein? Bénédiction na yo, mutumo wa touché angote. Pasteur a solo, bazote ya bino. Pasteur a solo, bazote ya. Bazo beta sete. Alors, bozo yo kango, mais comme si mutaza têtu. Alors, azo sala oyo alinko sala. Lokuta awa, botika, lokuta, bolingite. Muibi, botika, bolingite. Kindumba, botika, bolingite. Finalement, ce que bolingini, vie appréciée. Ok, ne kota, pas pratique, au kilt, à pratique, moi, ils la raté, pour la cause d'un bon rapide. Alors, moi, c'est ça les conséquences. En ce moment. Ok? On dit, boyo, qui les a conseils gratuits, biso ba mayo dino de Bundesliga, to yaka pambate. Mayo Gino de Bundesliga ayaka pambate so gaye c'est que les solo wana penza eza ya sûr et puis vraiment pour na ke bo changer sinon te pour bando ku fara moko ba jeune parce que bino mo bolingi fi apprécier nyonso to sala la mabele awa to futa kango kaka soki osala ki mabe okofuta mabe na yo soko osala ki bolamu okofuta bolamu na yo. Alors, soko yiba ki na banini ya batu, okofuta yango, atako ndenge nini okofuta yango, soko yo futa yango te, ok, bana no ba kofuta yango. Tout se paye ici ba. Ok na nyongo ya batu, ya leta ko tu soke okufi na nyongo ya leta ba yeli bana na yo. Bana no fo ba futa yango. Yango mona so ok ozwa crédit ba episio mais où est ton mari? C'est mobile no azab. Il faut yana mobile na yo na mwasi et puis bino mi balé fo bo sala. So bozo travailler bino mi balé alors. Si bon, tu payes sur crédit, ce qui est aux athées au koufi, moi, si on continue au foot, les bon. Mais c'est quoi, il y a un zambe, c'est au koufana, il y a un zambe. Tout se paye ici bas, c'est ça, tout est vanité. Tu y a tout bêta, c'était, au moins, oh, un zambe a payé, si tu es bisabino, tu es bisabino. Bon, tu ne peux pas, garder ça pour toi-même, non. Il faut au kabola, les kabola, un zambe, mouton, les kabola, un zambe a payé, pour à transmettre na bande comme sous. Même quand on a réseaux sociaux de Toyara Boy. Alors, ils ont été que, kaka ovandi boy, non, ils ont don de Dieu. Parce que, bah, tu m'souba banda, on peut, bah, kokana, bah, on kutu ko lobate. Bah, kokana, bah, on kutu ko conseiller, bah, tu bien te. Bah, tu m'as, moi, bah, joua makamane, kota, bah, on ils ont été. Parce que, ils ont nango te nini na bango. C'est que chacun a son don. Moutou na moutou, azan likabo, nzamba pesa, qui a ko motiver moutou. Moussou azan a don na yako loba. Moussou azan a don na yako, yako sambela, muso azana dona yako teya, muso azana dona yako pesa ka ba conseil, comme ba mayo Gino de Bundesliga. So azana dona yako sunga batu. Bon, ezate que don ya mutu ko iko kanga ngobeli kaba mutu ko iko kanga non, c'est pas ça. Ils ont raté. Oko kapete parce que yaye eza yaye. Même le pasteur c'est différent. Oya za délivrance, il faut ça la délivrance. Oya za ya roteya, il faut teya. Oya za yako kobenda bandimi baya na kosambela ezali donae oya evangelisation azali na donae so mususu azali ke yako délivrer yo mais obiki na yote okena o mususu wana a délivrer yo obiki ça dépend mutu na mutu ndenge nzambe azo utiliser
Ok, bon, tu as un message nabiso. Alors, bon s'abonner na maillot du nom de Bundes TV, bon vous allez décider. Merci. Ceux qui t'ont eu message, bah partout etikali n'est pas assez nabiso. Alors toko bon sanate ko partager na bino. Alors bon la maele, bon la vraiment ba courager, ça va courager. Vie eza facilité, eza vraiment il faut qu'on bunda na vie pour nous réussir. Alors ce que l'obika à cause de la vie a facile, a facilité. Et il y a un tombé du ciel, et ça la ressource Nzambe, d'abord que la sous-bateau, bilo va relier à Tending avant d'avoir une série à Kala. Alors, il faut que vous soyez vous en avez moqué et vous mata petit à petit. Ok? Un bon entendeur, salut. Merci. On est ensemble. Dès que c'est on a expliqué, alors, bossa l'attention. Quand on est la business, quand on est là, on a alors, quand on est là, que non, on que non, on a musala, beto qu'on déplace pour nous inviter pour non. Et dans la pilo qu'on va battre dans mon kilo. Tant que vous savez la partie, il va que tiki moli monokuna, oui, na yo même vite. Alors, c'est un abisso, na bandeko bazo que nous savons la partie wana, pour que nous lier babilo pour balia catégorie où il y a démon. Alors, vous savez l'attention. Bo sambela mingi bo kende ba délivrer bino ba pasteur à solo bazali le kuta bazali à solo pe bazali alors bo kende bo sambela mingi ba délivrer bino nzambe a botika bino te parce que tant que tout béni alors on pose à la délivrer parce que mon kili comme une souka merci c'est une réponse.